Partout dans le monde. Bella télévision et kokisi 7 ans. Et bengisi biso. Bae oyo tolula pama koseka, tolula comédie. Vraiment, Belvi Kandi a bengisi biso surtout. Toya le 29 mars. Le 29 mars, oyo na showbiz nzambe na lola. Et kozala ya koyinda. Yo mama, yo papa, yo mwana. Kozanga te po le jour wana e kozala kaka kita. Koseka biso koseka na biso ezalaka na ba conseil tala kaka yemoko donc la poutine de l'écriture aza wana Belvi Kandi donc to koseka bien yango to bengisi bino nyonso tout les artistes comédiens musiciens joueurs ba footballeurs donc bino to bengisi bino batu nyonso donc politiciens donc to bengisi muntu nyonso tout aya na showbiz na 17h le 29 mars. Bon, mon artiste comédien na bino o bino bolingaka mingi yemoko pe Belvi Kandi kozala wana bozaka besoin ko mona ah vraiment na lukaka moyen na karamana Belvi Kandi photo nazala besoin ça la vidéo na Belvi Kandi en tout cas tozala wana biso nyonso tout vraiment tozala na biso décider ngai moko pe 7e bagana kozala wana na yo moko mutu par personne $10 $30 na VIP donc so limos à la classe comme bien moko Belvi Kandi ou bien non ngana osoma bien na ngai na $30 $10 payzali VIP $30 donc tout le monde a les 17 dans la 17h le 29 mars tous à la wana billet c'est pas déjà côté comme boyebi juste na Kimpanza na restaurant Belvi Kandi donc ba billet zote comme déjà wana kende ko somba et banaki déjà le 15 février kozanga tende ko na ngai donc makamba bizali ah tout ce qui est long na ce qui déjà pour non non monité mais na ce qui donc tout ce qui est long kitoko à suivre. Hey yeah! Depuis année bande oningisi nzoto te tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya artiste ya grande renommée oyo yebana ezali showbiz yaka kovivre pe kofete 7 ans ya Belvi TV oyo ezali cadeau signé Bellard Production andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo bakomema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bon humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Maman Kalunga, Maman Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Belvi Kandi, Akozalawana, Pona Kosepelisa bino. Yo muto tuninga droit d'entrée, et ezali na $10 ya pamba, $30 pona ba place VIP, gagner temps, yo muto lingo zwa billet, benga na ba numéro oyo, okozala mobimba. Yo muto yebenanu, Carrefour pe temple ya bastar ya RDCT o ezali showbiz ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa o sepela o vivre ambiance oyo nano tikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te keyo oui. Voilà la famille, shalom, même beauté, nabino nyonso, oh vraiment bolinga kabiso, tapé bolanda ka chaîne nabiso, ya famille Bota News télévision, balobi wana mémé à famille Bota, notre mémé d'amour, hein, balobi notre mémé, maman 7e bagarre vraiment, balobi ayaki vraiment pour l'encoyer, c'est biso qui est, en tout cas, les 29 à Djali, la famille Bota, au moins la minute, toi les locaux, ça la tête, toi la promotion. En tout cas, vous tenir biso regarde net inga penga bolaka la promotion. Au moins une émission nyonso babi après événement. Alors s'il vous plaît, vous pesa biso ba vie botala, boko taka, vous pesa biso ba vie s'il vous plaît. Parce que toi na posa événement na biso ele ka kitoko avec succès avec nyonso. Alors tant ça la kabani ba promotion boy ato tala ki déjà yaya kota tala, tcha moi vie, tcha libonné, tala vidéo tu na souki ça la bien. Non, on préfère que ça la vidéo, mon c'est parce qu'il y a promotion tout ça là. En tout cas, s'il vous plaît, la famille, tout ça la promotion pour que tout le monde ait comme la bango et puis ça va tout pour ça pour que batou bah il y a vraiment et bien que batou baza déjà belé bah bien déjà tout ça va déjà mais il faut qu'à tout là on maquiller toi on a choisi team koleka après avoir koleka ndé to kozonga na makamla biso mususu parce que to mona ne tinga foma na mona makambe belé. Oui, c'est qu'il y a ça analyse, mais la vie, c'est pas encore le moment. Tu vois, c'est pas encore le moment. Dans ça, on a une promotion, la biso. Bah, ma cam, sous tout le lobby là. On se demande ce que touché, n'a pas ma casse, swinga. En tout cas, on a hésité, t'es dans Roya.
Mais pour le moment, le coup là, et les canons, on peut swingater. Non, tu connais sa promotion. En tout cas, famille, vous avez soutenir biso. Na kota la vidéo na soti na suka na kotika ba publicité les cas et la meilleure façon de soutenir biso s'il vous plaît balobi toza na système kaka ya promotion ya le 29 mars balobi ko yinda to ko bukande showbiz babi showbiz tokobuka yango tozobuka showbiz mike dans famille libota jeté tobuka showbiz alors accordez-nous la famille libota bo accorder biso bo pesa biso chance ya kotala biso ya kokota na bémission na biso ya kopesa biso ba vivre vraiment et kosala biso bien parce que pour le moment maman Belvia le bien biso to ça la promotion toza na choité yango to continuer toujours kosala la promotion donc lelo vraiment en tout cas ils a PV mortuaire ya papa na biso Richard oyo atikaki biso en tout cas la famille tozala wana mpona kosoutenir matanga wana tozala na vraiment mpona kolela na baoyo bazolela et puis papa Richard akundama na kimia nyonso na boboto nyonso en tout cas vraiment topesi encore mes condoléances na famille biologique na ye et puis na famille artistique bisika bozwami en tout cas papa Richard molimo na yo epema na kimia babi l'artiste ne meurt jamais toyebi ke oza gravé na mitema na biso surtout biso famille libota toyebi ke oza gravé na biso na kati na biso événement oyo ya le 29 olinga kozala na biso mais Dieu a décidé autrement on ne peut rien faire papa Richard en tout cas molimo na yo epema na kimia voilà la famille kani na tukoloba na bino tozali ko continuer vraiment na ni na biso na émission na biso tozali ko continuer toujours na ba promotion na biso tozali ko sala po na showbiz balobi oyo nyonso koya mpona combattre belle vie olonga belle vie te ezala nani ozala nani olonga belle vie te ozomona belle vie aza mwana nzambe alors quand nde nayebisi bino makambo ya oloba ezali toapela makambo ebele ya oloba surtout nga nde naza boye na na makambo ebele oyo ezosenga naloba oyo na constate moment oyo nyonso makambo eza ebele ya oloba mais toa na posa événement na biso eleka kitoko eleka avec succès ba oyo nyonso batiaki mitambo na événement oyo baolonga te parce que événement oyo tokotela baprière tokotela baprière na ndenge nyonso donc moto alonga tokangi tous les 4 coins motu moko taza na place akoleka ata ya kodusola po arracher bénédiction na biso po arracher sempo na biso le 29 aza te tout est clôturé tout est bloqué donc bana place te banguna bavoisin bana place akotela te so bokotaki mpe bana place akobimela te donc tokangi bino en otage vous comprendre tokangi bino en otage donc biso kaka na événement na biso eza koyinda koko déjà peseli biso meme de famille libota mama 7e baga bisou ato bisiko zwami mama o ndenge aza wana azala kuna tina te babengi te mais alinga belle vie de vrai ala tante yo trahir oyo ezali petite sœur na ye ala tan wana te ata continue bafilme te bolingo nde yango wana bolingo nde ya solo yango wana akota nde bafilme te babengaki te kozwa mbongo mais alingaki de vrai ala tante ya kosala émission moko boye ya mabe rien ayaka toujours koloba oyo akoki koloba aya toujours bolingo nde yango wana babengaka bolingo bato mosusu baza wana bapesi ete aye koloba n'importe quoi aye kocrache non wana oza vrai te na moto ata olobi ndeni oza vrai te moto aza vrai ayebanaki oyo aza vrai moto mpe aza vrai te ayebanaki oyo aza vrai te ocomprendre donc faut tokendana nango bongo donc yo so bakabeli yo te fo ya ocrache sur moto non non ça n'a même pas de sens. Ça n'a même pas de sens. Donc, il faut non. En tout cas, maman, c'est un bagarre. Bravo, maman. Ça m'a pas embolé. Parce que vous êtes unique. Nous avons pena côté ko pambola yo. Biso tout ça toujours na sima événement au bande konanga événement la plus les cas. Ils ont makambe bele photo loba. Non le bango met faut non répéter langage jo. Ils ont makambe bele biso to vendre ma plateau na biso to yo ça ba analyse. Parce que trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Botika mama belle vie apema la kimia. Botika epenza sa musane la kimia, musane kendi kimia, nyoso za la kimia. À respirer au moins. À respirer. Botika ko kombre bola seki ke lokwa bolingi mais en quelque sorte bola mno na bolingo na été ya. Et si to timbeli bino. To timbeli bino. Mais to zela ka événement les cas. Famille bota boyoka goût. Non, boyo kite boko yoka makambo. Mais événement les cas. Parce que événement oh, il y a un succès moko. Événement oh muto kangwa zato ndo kyo na bazate. Bazate.
toyokaki ndenge eza wana tobanda obimisa baaudio moko ti jour ya événement mpo événement eleka te ya bosambo ta nde boosambwa lokola mayebi naomonaka nde boosambwa mpenza nde boza wana bien boomonaki tolobaki beme tala niveau bakomi comprendre donc nde boya bongo boza kozinda bade famille bota toujours mama belvi aomata toujours moto akanga ye aza te donc boya toujours na se na ye toujours la première azolakisa bino nzela kotinga nyama yaya natiki bino on se retrouve